mwana kasi na wana komisala mwasi bakomba pesa ngai na butu mwasi na ngai na butu nakoma kovivwa na ye Nzambe wana ayokanga mawa nazali mutu te liboso na ye nazali moto malamu te liboso na ye ayokanga kaka mawa alimbisa bondoki oyo ya ngai koya oyo nayaki nazaki deja kokufa naye kokoma na maboko ya Mama Rose abondeli ngai ti nzoka nde eza maladi te meza munduki oyo babetaka ngai mpona kufa. Mbote shalom, bonjour, bonsoir, ça dépend ici car écoutez les bino bozolanda stela mokati ngambo na ba téléphone na bino na ba tablette na bino pe na ba smartphone na bino na émission kitoko o to lebelaka ki spiritualité ya ba mangoma ebele émission bomoko na pesi mbote na Dimitri Bongani à Montréal mon cordon Bongani na pesi mbote ebele patino so bana sima caméra sans oublier Yannick Monsia réalisateur privé et puis ndeko na biso na bosali kombo na eme ba mbote ebele puis mbote mbesika kitoko to kiti awa epa ya Maman Rose Ndala soki tokoki kozonga mama kanisma muke to ya kaka boye to sala ka émission na Maman Rose mais to si saka ngote to bite to yesu to quitte encore sur le terrain talaka to ti musika précisément na commune ya Lingola na Wileri mais to risquer ba moto bani to koma sur le terrain na commune ya Maluku to découvrir ba choses cachées ba mystère caché o ezo le kan église ya Maman Rose Ndala ba tu minga Kinshasa pe bana poto bazo comprendre yango biso moto quitte sur le terrain na osenga réalisateur nanga coordonnateur cadre nanga nyonso yanga a fungula na plateau a zono image ya invité na biso spécial na benge grand baoba donc il la première dame donc tu as mis na plateau ya bomoko na présentation nango Stella Mokati ngambo kombo na Maman Rose Ndala. Bonjour. Bonjour maman nangai. Mikolo ebele elle a fait le monde makasi. Ebele makasi mikolo ebele makasi na yambi bino na kombo na Yesu. Mais église to ke nango bien nyonso. Église yozo monate. Église tokomi na ba bafle tokomi na ba kiti nzamba zo sala po soki nzamba zo sala te sima ekochama na sete tango yaka sima ezalaka te omona sikoyo nzamba zo sala makasi par rapport à troisième vague à Covid mais bozo sambela kaka bozo continuer ba prière bon tozo sambela na biso président na biso alobi bato bakotaka 20 tokota 20 babimi bamususu bakoti ti tokosisa na biso mpona koinvite nini soki covid-19 tozosambela na biso malembe nzambe azosala. Sans plus tarder na pesi mbote na bato nyonso balinga kolanda Stella Mokati ngambo na pesi na moni papa Joël Merlino mon formateur des gros budgets à ma grande famille Mosoba et na pesi mbote na moboso pichungi tuka en plus na France motema ya Ange Mondaka sans oublier Patou Katanda sa majesté tozengeli mama na biso Maman Rose Ndala maman na ndenge nini nzambe abenga na musala ozwa appel ndenge nini mpona makambo nazwa appel na musala oyo nanu na boti te nalala na mboka na Mbujimai noki bato bazo ndoto bato bazobelela Yesu yeyo nalamusi moto tolalaki na ye tokende tosimba Yesu makambo na biso toza nango esila kobima nga no obima na chambre pona kota na salon na kuti Yesu mutu wango vraiment en tout cas na yebite ndenge nini na kokolo elongi na ye omonaki yango elongi na ye complication makasi me babenga ye Yesu nga na simbi na makolo na ye namoni alataki sapato oyo babengaka pied de Jésus na simbi na makolo abi papa pasi alobi mwasi ya mokonzi kolela te un jour okozala na ndako na nga. Maman Rose Ndala abengi yo mwasi ya mokonzi yo yebi ye to abengi mwasi ya mokonzi pona nini abengi ngai kaka bongo mwasi ya mokonzi un jour okozala na ndako na nga bapasi yo nyonso ekosila nafongola misu ndoto koko yeba na tana ozaki na âge nini kana zaki mwana muke azaki mwana muke
na tongo nayebisi locataire na biso ta ndoto naloti alobi mama wana eza Marie de nuit ya mondele nalela 2 jours siko Marie de nuit ya mondele nakosala ndenge nini mpo alungwa nzambe ye moko kayebi mikolo eleki na ye kobala na boti libala ye kokufa na ye awa na 2013 nasali accident nabokani na defo omona nde natambolaka na defo tozonga nano mwa nsima avant nabukana nakendaki na mwa eglize moko nalala libanda mbula mobimba na ndambo apres naye kobukana nakoti na ndako apres naye komona Jésus abeti ngai na lipeka ayebisi ngai alobi mwasi ya mokonzi ngonga na yo ebeti natali nabi on dirait Yesu alobi olobi yango telema nga nalobi papa moye na telemeza te lokolo eza ya kobuka nalobi eloko ebukani eza nzoto telema na yo na force na telemi nabwaki lokolo azwi lisheti apesi nga atalisi ngai lopango na yo eza matiti makasi apesi nga masheti alobi telema eloko ebukani eza nzoto mama Rosindara wana makambo oloba eza vision ndoto to eza kaka ndenge omona boye ka nde tofandi boye nazomona apesi nga masheti nakati matiti nakati ya lopango na nsima namoni bato misato me bato wana baa na mapapu baza na maboko wana elati seke bazokanga mapapu wana ekoma lokola kama lekole na mokongo me maboko boye soki tosilisi kosolola namoni bapumbwe nde nabia nzoka nde azalaki na baange toke nsima ya ndako namoni alobi kata mbilo eza na kati ya kikoso na yo mai oyo ekobima na nsima ya lopango ekotungisa makasi na kati mbila alobi kata mandalala mpo misisa ekobenda mai ekopesa mandalala force na bundani na eloko wana mpo nayeba yango pasi misisa eza baboti na biso mandalala eza bana seke abebisa bana na ngai nyonso titokei na mbila moko eza wana na lopango na mondelo alobi tala mbilo eboti makasi nga nalobi papa nayebi kotanga ngo te eza ebele makasi abi eza matuka 21 na matuka 21 nga na bandi osala kalikili na motema matuka moko ya moke toteka ya 2000 oyo ya monene na koteka ngo 3000 seke na kozala 3000 moko 3000 aseki alobi eza bongo te kana vision wana aseki alobi makanisi na yo yango wana te tolungwe natuni ye te tolungwe azongisi nga na ndako ayebisi ngai ngonga na yo ekoki na nsima nzambe na nga na bandi komona sikoyo baprobleme ya bato atieli nga kitalatala moko ya kamera ya monene bazokotisa ngai singa na matoyi boye na kitalatala wana ndongo za wana namona makambo na yo nyonso ayaki kotikela nga nde vision yango te aye kotikela nga vision tono bandi omona makambo ya bato seke Yesu ayaki kotikela ngai na bandi omona siko baprobleme ya bato mwana na ngai atelemi abandi otobelaki ndoki oyo monene wana atelemaki wana mama tobetaki masasi ezalaki na mama moko boye elekeli nga makasi koko moto apesa biso topumbwaka na kati ya kindoki eza na 2 sortes
eza na kindoki inconscient, eza na kindoki mutu amiyeba kende na zawa no pumbwa na keloka. Siko kindoki okoki koexplike biso kindoki mutu amiyebi ke azopumbwa na kindoki mutu amiyebi te azopumbwa. Na kati ya kindoki ya kopumbwa na ya kopumbwa te a partir ya Edeni baliaki mbuma te bamoni miso efongwami siko miso ane efongwama mbuma nini orange citron eza kindoki tango ezokota na nzoto ya mutu okomona na baakte na ye mutu wana brutal mutu wana kobunda mutu koyiba kosala bamakambo moko esengali asala te eza a partir ya mbuma wana baliaki ya mwana ya bondoki oyo aza na kindoki ya inconscient azomiyeba te balataka ye moya miyeba penza eza te bongo. Mama Ndala oko expliquer biso muke l'église na osala pe délivrance ya kindoki donc mutu aza ndoki mwana ye baye na ye aza ndoki par exemple il a la manifestation azoyoka te aza ndumba za boza pe capable ya ko délivrer pe azongi normal makambo oyo nzambe nde mutu alakisanga nga mutu nasalaka te soki baye na mutu aza na kindoki asali repentance nalia bato nasalaka boyi natie maboko na nzoto na ye esili naza na mwana moko awa papa na ye apesa ye kindoki bake kolanda mama baboma mama asambelaka kakao mopanga ekati papa akufi lisheti wana ya mopanga ya lola ezwi ye mbasu boyi aye 2 jours nasimbi ye ezosimba te nayebisi ye nzambe ayebisi ngai loba na ye aloba makambo bawuti kosala ntango alobi ka yango boye malade esili ezawa na telefone olakisa bino yango ezali ngai nde naza boye papa biso apesanga kindoki ya kokende kokanga babiloko ya bamama ya bayaya ndenge toza toprogrese te vi na biso mobimba nde atu oyo tokendaki kolanda mama na voyage nde mbange kiti ekati papa ngai eye kozwanga na lokolo nzambe ayokanga kaka mawa nzambe alimbisa ngai papa nde aza boye papa akufi nzambe ayokanga kaka mawa nzambe alimbisa ngai nalingi su bondoki te bondoki etika vi na ngai nalembi etika vi na ngai nalembi natubeli bondoki etika vi na ngai na kosalela vi na ngai koya oyo nayaki nazaki deja kokufa naye kokoma na maboko ya mama Rose abondeli ngai ti nzoka nde eza maladi te me eza munduki oyo babetaka ngai mpona kufa me ye abundi mpenza bituma mpona oui bo ezalaki makambo ya molili bo diare wana ezalaki diare rouge asali bapriere ti donc awa deja nake deja nakoyoka deja mwa bien bo ndenge nazalaki kosumba kaka makila diare rouge wana awa deja ekatani na ndenge ye azosalela kaka losambo na ye ti tusa nzambe azosala nini azoyekaka na kosunga na mita oyo mofosiko mpona bandeko baotala yo bajani garso lokwa yo bazala malade baza mpe mosika oyo bandimelaka mpena makambo ya nzambe te baodemere na kindoki na vi ya mabe okoloba nini par rapport ndenge oyo oyaki malade obiki message nini okopesa bango bon tokoloba boye baoyo bazoyoka pe bazomona bakomona yango pe bo bakoyoka nano lilobelo oyo ngai nazoloba nayaki alagoni me nasali nini nasekwi bo nde ekopesa bango leso ya koloba ke nzoka nde esika wana eza na moto ya nzambe aza esika wana topusana esika wana tosali nini tozwa lobiko nde vraiment esika wana mpenza bagene bapusana bo esika nzambe azali seke nzambe nde mutu alongola kindoki wana eza ngai te mosala nyonso ya kobikisa bato nzambe nde mutu aza na kati na nga oyo azosala mosala oyo eza nzambe bongo. Mama Rose Ndala toyoka masolo ya bamai prophète Denis Lesi prophète de la nation oyo aza mikolo mpenza na top ye ezalaka so ozwi mai otie na tv asambeli omeli obiki prophète Konde
makambo mai mpe alobanga to mais ape premier tout on mpe toyaka mpe olobaka makambo mai deuxième tout okuti mpe bamai yawa sikoyo mai wana pourquoi ka ose basé na mai? Merci mama. Eza ngai te, eza Yesu. Akutani na Moïse apesi lingenda. Beta yango na mai ekabwanaki. Tango Nzambe azovisite mutu, azalaka na eloko moko oyo akoutilize mai eza vie. Mai oyo soki mutu akotisi yango na ndako, aza na misala mabe, alala te. Ngai Nzambe nde mutu alobi tala mai oyo bondela yango bato bamela po babika ezosokola mbuma oyo Adam na Eve baliaka po basala lavage esala jare ya maseki te esala kosuba ya maseki te. Nzambe nde mutu alobi tia mai tala yango tombo yaki liboso ezalaki bongo te tala bido kotonda place wana bamai wana bato bazoboya komela yango na otekela bango yango soki oboyi komela na miniti oyo mosala ya Nzambe ekomi na fin. Maman Rose, obi oteka bamai wana mais tandis que Nzambe alobi ke ye azobikisa bato c'est gratuit ofele mais yo komi su koteka bamai wana mai wana mpona nini baza motu makasi na miniti eza ofele efale bamela yango. Tango Nzambe alobi tozokota 5e génération toana fin du monde fale mutu nyonso afongola motema atubela ayambola mbongo yango mpe bakopesa ngai na osala nango eloko te. Nzambe alobi tokolia biloko tosombala mbongo te tokokota na bandako totonga te. Mokili mobimba tremblement de terre ekosalama mopepe koboma bato makasi awa na maloko tokotikala soki 10 soki 20 Nzambe ka ye moko mutu ayebi komini nyonso fale basala repentance. Nzambe visite nga depuis 2014 no olobaka likambo moko mort sibiti ozaki na muninga lelo lobi bayebisi waza morika kotia tembe te rougeole chikungunya maladi oyo ya covid-19 ava ebima naza na babanje eza so bakontrole maluku bakokuta ngai avant 2019 na belela yango tokokufa mipiku bato bakokufa mipiku te bato tango bamoni babandi kobenga ngai me oyo akotosa akobika oyo akotosa te akokufa. Oui. toya mbala liboso tomona bato oyo balandaka émission oyo bachère internet bapose nga baquestion balobi mai wana eza mai oyo totokaka na pompe to mai wana ozwaka yango wapi et puis mai wana ezobikisa maladi nini par exemple okotanga biso 2 ou 3 maladi oyo mai wana so mukameli yango mpe omoni mai wana ezobikisa tous les maladies. Mutu akolala azoyoka pasi nzoto mobimba aya tube eloko ya liboso awo ezala kopesa nga likolo na se soki otubeli te fanda na yo kufa fale otubela après nazwi mai wana na peso esali lavage otelemi na yo mai wana ezotraite eza ta na frontière moko te misu libumu sida esila awo kana mai wana to kana mai wana kaka na mai wana bamaladi oyo nyonso Nzambe nde mutu asala yango. Pourquoi? Yesu atelemi azozwa 5%. Satan azozwa 95%. Combien de baeglise oyo eza kuna na Satan? Yesu azozwa ka 5%. bato bakobenga ope opesa église Satan pour ça ba miracle bato bazoya bona bazoloba bongo babenga ngai nazanganga nazabulezebul likambo te babenga pe mbikudi sikoto babenga ko bongo oyokaka ndenge nini na mutema na yo tangu na bimaki liboso na banda omona mabe Nzambe akiti alobi ngai na kokola na ngai nasalaki papier papillon epumbwe ba mama nyonso ya mboko oyo nga nazalaki baboyaki nga nakosakana na bana na bango te babengaki nga nganga ndima suka nango balabalo ekotonda na bato
tremblement de terre ezosalama ya makasi kaka ya ndenge na oloba boye aboma biso na moto aboma biso na mai bato bafongola matoi bayoka oyo nga na oloba bayoka yango oyo akoboya na ye koyoka akokufa na ye tozokota 5e génération yo mutu ozalaka na kindoki okangama nango na nzoto omona yango lokola or yebake sata baokanga ye kala te sata baokanga ye kala te yo mpe nsima ya sata na kati ya moto totikali bato oyo bakotikala nzambe ayebisi nga babanda osala 1000 ans mpo bato bakozala te mpo batikala babota mokili eya munene lisusu. Donc c'est que on les a message oh nzamba peso mikolo oyo par rapport ndenge mikolo ezokende. Oui, nde message nzambe apesinga alobi yebisa bango soki oyo aza amato ya koyoka ayoka nzamba azobotisa bana babima na mabele azobimisa bana na bankusu na nzoto bana baoloba eza pe makambo solo zoloba esalemi wapi moko batindeli ngai na poto moko batindeli ngai na Lubumbashi mwana botami bankusu alobi après akufi 30 minutes azongi lisusu alobi lisusu mokili esuki okozwa yango mokili esuki bato bafongola matoi na bango batya ngai tembe te satana apesa bango motema makasi te toana fin du monde. Maman Rosinda, toi la fin du monde, comme ma chère internaute, bah, na ba poto, ba braza. Il est moni ya tangwa suka o ko ebisa ba pas comprendre que tozo kedi na fin du monde na tangwa suka. Bon, na bilembu oyo nzamba pesi. Alobi maye ko bima makila. Sanze ko bima makila. Alobi mobali na mobali bako balana. Mwasi na mwasi bako balana. Bilembu wana nyonso nzamba pesinga namoni yango na miso batindeli ngai makila ebimi na mayo ya frontière na biso Angola na Zaire maye ebimi makila na Kinshasa maye ebimi makila na Angola siko makila ona eza na mayi eza bilembu nzambe alobela kingai sanze ezobimisa sanzo ebima na makila ebima lokola 200 momona mwa arc-en-ciel na likolo mutu nyonso oyo akoboya kotubela na sokoli mabo nzambe yebo ozo se ko se baser mingi na kotubela na kindoki kotubela kindoki donc oh nzambe tonga benga ki aibso ka baser na kindoki na kotubela bon nzambe abomaki mokili na tango ya Noé abomaki mokili na Sodomu na Gomora kalikambo ya kindoki yango nde Yesu apesinga mission wana mobimba Jean-Baptiste tango yaki atelemelaki kalikambo ya kobongola mite repentance tango Jésus aye atelemeli kaka likambo bo bato babongola mitema mwana nzamba koma oya nzamba lola azoya azana biso deja oya kotubela te azokufa na ye po mikolo oyo elanga oyo eboma morke ezate nzamba yebisinga morke bakoluka bisika bakotia bato bakotonda 3 jours bakobando bimisa bato bakendo bwaka bango na mabulu kuna morke moko te kozala ya pamba bato bakozala kozonga na bibembe na bango na ndako oyo akoyoka ayoki oyo akoyoka te afandi na ye. Maman Rosinda, ce que tozo mwa muke na likambo ya mai bato baola na biso na bapoto na braza Angola plate surtout bazali siko aba osala ndenge nini po bazwa mai on pe bazwa le biko lokola biso bato toza pe tozo le biko par rapport à mai bazwa ndenge nini okopesa bango numero nanga ya WhatsApp bakobenga nga moto oyo aza kuna aza mpusa ya kotubela abengi nga atubeli nazwi telefone na tie na lito ye pe atie asombi mai na ye asimbi nzambe na nga limbisa ya aza ndoki papa limbisa ya bondoke esambwa bondoke ekatuka ekei abiki na ye
parce que okoloba nini message nini okoadresse na bato bazolanda yo oyo bayebi yo te oyo mbala liboso mpe bamona yo oyo baza na mposa bayeba vision na yo malamu mpo bayeba ndeni ya kose repentir mpe ya kosadere donc okota vraiment na lolenge ndenge omemela makambo no ya bonzambe. Merci mama na ngai bato oyo bamona nanu ngai te nzambe akota na mitema na bango balanda émission oyo babika émission nzambe alobi na kati ya Bible alobi émission na nga eza na Apocalypse na kati ya bamakambo nyonso soki bato balandeli yango batangi Apocalypse mpo nga natanga na ngai te bakokende koyeba makambo oyo eza kuna motu nyonso oyo azolanda ngai na ndako na yo ezala na poto ezala na Mbujimai Kananga Kishasa benga ngai tozala na yo na connexion moko ngai mutu nazoloba oyo mission oyo eza ya Yesu apesi ngai aza na pusa ya koboma mutu ata moko te mutu nyonso atubela po abika naza na intere ya mutu te Yesu alobi ifale bato batubela babika na bango oyo akoyoka ayoki oyo akoyoka te afandi na ye nzambe ye moko. Amen, vraiment nzambe moko ayebi eza vraiment bikamwa okoti oyaki kao obimi ok topesa rapidement numéro ya maman na biso maman Rose Ndaya bato baza libanda o baza na posa babika bikamwa ba vivre bikamwa live mais na ndenga musika numéro ya biso eza 090 21 899 27 na bandeli 090 21 899 27 pour Nambala Souka 090 21 899 27 maman Rose Ndaya zape numéro ne wana ya WhatsApp soko robenga ye mo rozala wana pona amama oloboko na musika o vivre bikamo live voilà modi mon boss pitungi tu ke sika za motema ange mandaka miracle ngo doto panza sango ya nzambe mokili mobima et découvrir vision o ya repentance na kobongo na motema et ko sala moi bien ba internaute onyoso bozala ki branché connecté na émission bo moko to kombina suka ya émission na biso to kitaki sur le terrain na commune ya Maluku pour ko découvrir encore musala kitoko o maman Rose Ndaya nzamba zo sala à travers il na pesi mbote na ba chaîne mingi o elandinga sans oublier Bongana Media na pesi mbote na Dimitri Bongana le cordon le réalisateur le plus chic et beau sans oublier Yannick Monsieur réalisateur caché na moni frère Paul na moni frère Paul excusez-moi frère Paul Ndaya merci vraiment na ba commentaire na yo na ba conseil na yo ebimisi émission e bakisi moi mungwa elenge et salut-moi bien na pesi mbote na famille Bongania na moni Jonathan Bongania 18000 vues pour Paul Bongania ba le soutien mikeo balinga Christela na moni Merdi Kalanga na moni Tisha baza belé donc ba gros bisous sans oublier mon papa Joël Merdi le boss à ma grande famille boza vraiment ya belé na pesi bino ba mbote ya ebele merci vraiment na Patou Katanda sa majesté merci à mon papa Abota Stella Mokati Ngambo papa Michel Bolang ici comme ça ba gros bisous vous allez rester branché connecté na émission oyo pe na makambo kitoko maman Rose Ndaya ebisi biso ya kobongola mutema to bongola mutema po ngongebelemi na profiter na occasion oyo ya koyebisa bino sortie officielle ya single ya prophète na biso Bikanda ou avant Dakar la Hollande précisément na Pays-Bas titre ya banzemo za deux titres mbongo na boya na Yesu ezo bikala mingi awa le 25 juillet bozala wana pona koyamba nzembo kitoko oyo notre prophète yeba la prophète mais tokobenga ye pe na plateau na biso ayebisa biso pourquoi petit titre wana ya mbongo tokobenga bozala ka branché to peut-être nouveau chapitre nouveau numéro ya émission tokoyamba notre prophète Bikanda deux titres. Quant à moi, c'est la Mokati Ngam Nazali, vraiment plaisir à nous de présenter l'émission Kitoko. Vous allez brancher, vous s'abonner, à la chaîne Nyon, surtout vous s'abonner pour vous allez toujours à la une, à la page quand on voit l'émission. Bonsoir chez vous, à la prochaine. Bye.